tozali po apesa biso pepe 2 minutes masolo mabiso tokoya kokɔta na yenda po ete tosere basentir emema biso na kati na masolo ya kitoko oyo ekopesa biso connaissance na oyo tosengeli nango tokoka kozwa na poko ya lelo. Alors ndeko Zabwana Joachim mbote na yo kuna na mboka ya américain malobo mboka ye mbote malamu toza prêt awa presque mais bopesa biso na 2 minutes matondo mingi. Donc voilà mbuta ndeko Zabwana Joachim alobi topesa nano ye minute bobele mibale po ete akoka kobongisa baekipe manayi kasi nakosenga mpe na bandeko na biso oyo nyonso bazali bainvite na pokwa lelo bakoka kokota bazela te akota na kati na conférence pamba te ngonga ezali bobele kokenda tokomi solo mpena na ngonga tuku mibale na miniti tuku mitano na libwa ngonga moko nde tokandi solo mpenda masolo mabiso na pokwa lelo bandeko bana somi na mboka Congo oyo mosala monene mozali kosalema na kati na radio na biso kachopa.com oyebi naissance ya radio RBK ezali le predi hasard te. Cela veut dire que soki ezali ya solo peda tozali kolobela yango na mokolo mwa lelo pamba te ezalaki déjà na monde spirituel que un jour il y aura la What's wrong? The internet has shut off. Mike, what did you do there? Nothing. Internet. ili moko te oyo tomona ete mboka bakenda kotiela bango mopaya na mutu ya mboka kaka bobele na Kongo ya Komokeba ezali solo mpenza mbeba monene ifo tomeka kokanisa yango po ete makambo motindo oyo ekoka kozala na kati na biso te bamama batata bandeko bana somi ya mboka Kongo. Alors donc na yango namoni ete ndeko wa biso Zabwana Joachim azali deja na kati na conférence esengeli na biso bamama batata bandeko tokoka na okopesa nano ye maloba ye na ntango wana apesa nano biso solo mpenza mbote pamba te toyokaki ye mpenza mbote na ye te oyo toyokaki peut-être porte parole na ye kasi toyoka nano ye moko soki deja azali prêt alors na ntango wana tokoya kobanda masolo ma biso mapoko lelo. Alors ndeko Zabwana Joachim yenge epai na yo yenge losako mpe mbote epai yo ofandi malobo mboka mbote mingi bandeko nyonso bozali connecté na banza nazali ngai mote na pokwa oyo me nazali pe accompagné na mama Annie bazali activiste international yeko akodefendaka mingi bakaya ba mama o balanda biso na YouTube o pe bazala biso na ba télévision na ba Congo basili koyeba ye déjà donc na pokwa lelo tozali prêt awa poto banda makambo etali bokoko oyo tolingi kodebate na bino matondo mingi ndeko Zabwana matondo mingi vraiment na ndenge solo mpenza orespecte rendez-vous na yo na ndenge mpenza mpe ozali deja na kati na conférence vraiment ezali esengo mingi bandeko batondi mpenza na esengo ya komona yo na poko ya lelo pamba te ezalaki promesse kasi yo osili korealize promesse na yo na poko ya lelo vraiment esengo mingi ya komona yo na poko ya lelo vraiment na kati na conférence. Alors bama batata bandeko bana somi ya mboka Kongo osili koyoka ndeko wa biso Zabwana Joachim yalobi aye koyebisa biso maye ye azali na yango na kati na motema na ye bamama batata bandeko oyo ezali Kongo bololo bamama batata bandeko Kongo bololo lelo nani oyo bakomelisa ye bobele mibale to misato minei ya Kongo bololo po ete
que atika solo bena makambo oyo ye azali koloba. Alors tukoyoka ye vraiment na bokebi nyonso. Alors vraiment tukosenga na bandeko ba inviter la biso nyonso bakoka déjà basi bakoti na moni kumani weti akoti na lote tumoni tout moi maze kwa vema tumoni vitakanga donc voilà et voilà tous allez presque na équipe nyonso au grand complet donc voilà tout koka koba na masolo ba biso na pokwa. Alors tokenda na ne pas ya inviter la biso na kombo ya Zabwana Joachim kasi ngai na lobi Zabwana Joachim parce que ezali kombo o ezali na kati ya Skype kasi tikana no na kenda no ne pas na yimoko a se présenter nanu soki kombo na ezali lolenge wana bongo na tango wana solo benda tukoyeba akozongisa maloba bongo tukoya kobanda masolo ndeko nasili kopesa maloba est-ce que kombo na ezali bobele Zabwana Joachim. Bien sûr que oui, comme on a dit Joachim Zambona Nsombusa, et puis Nazala rappelé comme impresario du jour na télévision à la vérité et l'inco va mutu ozali ko présenter une équipe de recherche. Équipe na biso za mimi composé na bandeko ebele oyo bakondimela kankolo Yesu comme nzambe na bango pe mobikisi na bango. De ngwana kombo na ezali mama aninte mope azali awa yepe akorepresentaka mingi ba mama na makamwetali basi na pembeni ya vie chrétienne dans ce sens que ba oyo nyonso bakoyaka na ba esprit ya ko abuser to ko déranger un peu ba condition naturelle ba condition spirituelle oyo etali ya ba mama soki mona nete ezali ya salite ye akoyoka kansonite akobimisaka yango polele pe akosengaka na mutu nyonso aya na pembeni na ako se défendre. Donc tozali bien préparé si bien que équipe nyonso ezali pembeni te. Mais eloko ekumbi biso to ya na émission oyo na banza ezali ngai muna répondaki mingi na ba émission ya Nkusu oyo azali kobebisa population Nkusu oyo azali na ba disciple na epi bazali kokosamaka mingi na mikolo po ye aya koloba ete azali nzambe po aya koloba ete azali médiateur ya bato moindo po aloba ete pona ye tika ete ekolo nyonso mutu nyonso na race na ye atalela nzambe na ye banzambe wana ngai na dukaka Nkusu ayebisanga banzambe yango bazali wapi banzambe yango soki banzambe bakoko na biso na lina yoka bakombo na bango pe misala nini basi basala oya bonzambe na bango pona ko protéger bakoko na biso na batu na tango wana nde biloko oyo na dukaki na provoquer Nkusu aya asala na face à face ba biloko pe naza ko luka Nkusu juna okenda Kongo ngana ya to sala émission télévisée ndenge na moni aza ko sala ka ona basale ya nzambe ebele nazali na bobanyi mokote na yebi na rate ba pusala nzambe ngo banani na nipe ko yeba mote tout ce que je sais tant que naza ko représenter Jésus-Christ comme disciple na ye et que nazali motei na ko yiko sala face na mutu nyonso nazana besoin ko kena référence biblique pas nécessairement te mais nazana besoin ya ko sala molimo mo santo oyo ezali na ngai oyo Saint Paul asala kitama kutana kina bato sorte en Nkusu na Césarée na Jérusalem na bisika ndenge na ndenge alukaki yake na Ancien Testament po a se défendre masala ki molimo santo azalaki nango de place wana ngana azali pona zela bino na bato ya Nkusu bayeba ete nazana besoin Bible ya 2010 basé sur l'Esprit Saint oyo nzaba tie kati na pona sala face à face na Nkusu si photo potana na Bible nazali kuna soki tokito ke na face à face na makambo ezali koleka na réalité du jour de place oyo tozali na émission oyo bino bato bozali ko défendre bokoko naza prêt pour répondre bino. Matondo mingi muta ndeko Joachim vraiment na moi introduction yo sili ko kota pa ma batata ba ko pana somi ya boka ko sili ko ka introduction ya ndeko ndeko ya koti iso amikana ko kangana na ye parce que eza ko sa moi ba retour na kanisi na kati ya conférence. Alors donc on est donc Vitakanga yako kana ko pesa bino mbote yenge na bino banso to ya solo benda ki azali na kati na conférence bongo na tango wana to ya ko banda solo benda masolo parce que tout le monde peut de ko tout mais passer quoi yem vraiment aye azali na kati alors donc yenge et pa yo fali na boka ya Grande-Bretagne yenge bande ko na dia 3 fois de radio na biso akipa yenge invité na biso Joachim Zambona. Oui. Est-ce que c'est pour mingi ya kokutana ye face à face to kwa solo là
ya solo to zali ya na bitumba te tolingi totia nde boyebi likolo na mesa tokotia boyebi likolo na mesa ekozala sans complaisance ekozala sans parti pris na ntina ete bato bazali kodefendre bokoko lokola nga papa ndopetuta kaka nazali kodefendre bokoko mpe kotelemela yango na ndeko na biso azali kodefendre bokoko ya bapaya endi koloba christianisme tokoka kosolola totala soki ya solo bokoko na biso bana na Congo na bokoko na bapaya oyo bamemelaka biso na kati na badiplomate mpe na kati na babato ya wapi nde ekoki kobikisa bana matondo nazosimana atuka matondo mama batata bandeko bana somi ya mboka Congo osili koyoka solo pena de kwa bino do mpe bitakanga alors tokenda nao na lombangu pamba te papa sasa koti na lote kasi tokenda nao na lombangu epai ya ntumwa mase nkwa vema